Mossa na Nzambe. Assemblée na Nzambe dans l'église, une grande église à Mona. Aki au bala moisi et jour ya liwana après quelques jours après moi ça tout que yende aller mobane papa pasteur. Comment vous trouvez ça? Un homme de Dieu qui au bala au monara, au prière, au théâtre, au dans l'église, Nzambe la qui chose que chanson moi na moi so zo ke mobala ki azandoki. Oui. En monité. Après pasteur ayo okufa, maman pasteur Toubeli, Karana Kindoki, Yende, allié papa pasteur. Comment vous trouvez ça? Ils ont négligence et puis ils ont Tokolo Bango, c'est un homme charnel. C'est pas moi si posa munene, aza tolo, aza munene obinga pe lokwa na linga moi ça munene na moni oyanga yeyo. Tango zui mais otuna kité que oyeba état d'âme na ye. Est-ce kati na eloko nini sali? Eza pendenge mo pe base bele bazoka mibali po alula ka mibali foza munene mbinga ba robiste neti yobo mais atunité nzambe est-ce kati ya mobali o c'est ma sini nazana yango est-ce que za mwana nzambe ba zandoki mais ba misu ba mona te ba na grâce wana mais ya moni eloko siko esali bongo parce que comme charnel pourtant zo mona un moment donné tant nzoto domine toujours esprit tant nzamba sali o grâce ko mona omoni ko zandoki ato memami eloko esaki bongo ko memama na nde tozo benga homme charnel ou abandonner esprit au memami po na nzoto na église nde bandoki batonze belé plus que balanzambe ozomona ba chanter ngala tala ah c'est comment c'est kitoko boye mapumbo na butu omona lembi nzoto ozomona mais ozomona otinda ba moto azosala bo mais apumbwa kana butu elo esali pasteur wana eza négligence et puis akomaki charnel malgré ozomona mais a négliger loko molimo etalisie a memami na nzoto yango mais Nathan otozo kendele o eza plus dangereux parce que si on va dans le monde, roi Ndoki, moi ça Ndoki, on va dans le mobile Ndoki. Il faut vraiment oser la vraie chrétienne née de nouveau. Pour la vie de prière, ma casse, pour tambour la au bang Nzambe, pour réussir, moi c'est Ndoki à se convertir ou bien mobile Ndoki à se convertir. Shalom, shalom, shalom. Na bino nyonso bozola na biso bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya kolobaki nzama boto kwaye Jésus soit elongo na pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo mokwaya motema ya vivence domo depuis Londres pe na mama Gisèle lukelo motema papa Emmanuel na Boston. Bonzambe na bonzambe Yesu nde mosuki toujours na kada ko informer bino lelo tozana nan Tozali na moko ya pasteur qui n'est pas présenté bien aimé dans le Seigneur, que vous connaissez très bien, l'évangéliste Michel. Shalom papa. Shalom papa Alvina. Bonne santé du lobana bande au bazolanda yo amoni osus. Zamba pambola bino partout dans le monde entier, bandeko bozoi occasion ya kolanda biso na émission lelo na bengami na kombo évangéliste Michel Ekuchu. Nazali visionnaire ya église Med mission évangélique et de la délivrance église ezwami na commune ya Ngalema awa na Kinshasa na quartier Kamunganga na Mbinza Ozone avenue Diantela numéro 14 wapi esika na osa musala nzambe bio na ngeza wana et puis na yambaka chaque dimanche après l'église et puis mission kola pesibiso za délivrance to bonde la kapona baka to bonde la kapona baka spirituel bandeko bazana ba problème baka ba sorcellerie. Donc, ils ont moko ya mission okolo après ce biso puis service union soto salaka ils ont offert. Donc c'est un peu ça. Ils ont offert déjà mon moteur. Oui non, ils ont offert. Musala nzambe premièrement ils ont un bon moteur. Nzambe réellement soit pesi mutu grâce mutu akomo sengela ngombongo. C'est-à-dire azana problème sérieux na nzambe. Donc ngolu nzamba pesa biso offert. En accord ya Matthieu chapitre 10 Yesu bengi ba disciple a pesi bango pouvoir. Albo kende. Na tindi bino bozwa ni argent ni or. Car l'ouvrier mérite son salaire. Allez guérissez les maladies, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Na pesi bino gratuit, bino pe bo pesa gratuit. Car et comme mosala nzambo bengi assemble la pona yo et comme que pesa na mbongo liboso wane ko makamususu. Wane za soit kinganga ou bien qui science occulte ndezo sala batu bongo mais oya nzambe ezaka ya ofeli donc c'est un peu ça. Merci beaucoup papa tozo bana émission na biso na message moko ouais ya moko pe ba collègue na bino hein ya na komo ya prophète Deniles ba bien aimé dans le Seigneur bolanda ki
émission est salami après concert il y a fallu il y a eu disparition il y a bande on a vu ce BD OK bakufi na concert il y a fallu ipopa na stade des martyrs bien-aimés dans les seigneurs ba famille bazolela ba missus ba salisa ba émission concernant disparition il y a bande ko bakufi qui na concert il y a fallu ipopa mais boyoka oyo prophète des nations Pasteur Pestage, prophète Denis Les, responsable de l'église Arche de Noé, bien-aimé dans le Seigneur. Makamalobi sur les concerts, il a fallu, il faut pas n'abandeko, bakufi, pour na ok, ba famille na bango, badan na pas stylé lo. Prophète Denis Les, alobi boye, na concert, pe na baliwa oyo ke salami na concert, il a fallu. Prophète Denis Les alobi, ça a toujours été le cas. Un aigle marche toujours avec du sang. Et c'est une autre dimension. Dit Denis Les. Baliwa Oye Salamikuna. Est-ce que Denis Les a confirmé que fallait azana kindoki, fallait azana kisi, fallait sacrifier bandeko bayaki na stade de martyrs, OK ba famille na banti lelo, ba na passe na mité ma bien-aimé dans les Seigneurs ba o ba kufi na conseil a fallu. Denis Les a confirmé que fallait aller kisi bango, fallait azana pour sa makila ou comment. Maloba ya Denis Les. En lobby concernant Fali Ipopa, aigle. En lobby, ça a toujours été le cas. Un aigle marche toujours avec du sang et c'est une autre dimension. Dimension nine, il y a qui ça. Donc, Tilelo, Ezo Kamusanga, Makas Koleka, comment un prophète, Moussa Nanzambi, oh, il y a ça la prière dans le stade, partout côté, il y a Nanzambi bien aimé dans le Seigneur. Côté Nir, propos ya boye. Denis Les a comme un peu au Tchabiso doute tozo ni maté que Denis Les a banara nan Nzambe. To comme na badoute que Denis Les a banana Nzambe. On dirait que Denis Les a kota na banganga, kota na ba kisi, ba prophétie, ba bisakoli, ba séminaire banana ko ça on dirait que Denis Les a nan Nzambe té. En tout cas to solo on a mosa nan Nzambe moko wa ba propos il y a prophète Denis Les oyo actuellement dans Paris. Na yoki pe ki a hotel na église moko na pasteur oyo ki a bénisi Denis Les prophète lokola Denis Les a hotel na église. Vous êtes les oiseaux des mêmes plumages, vous tous vous êtes des païens bozana nzambe te. Denis Les a pengwi na bible na monoko na bible na maboko. Denis Les a pengwi na on na limite ki a pengwi on dirait que Denis Les atikala jamais koyeba nzambe na vie na ye. Naba makambo tozomona kwa nzama lola alimisa prophète Denis Les, l'homme de Dieu, pour qui va propos ya collègue no prophète Denis Les, baliwo et salam na stade des martyrs, ba famille bazali na passe bazole banana bango tilelo. Mais yo kama lo ba Denis Les alobi, azo confirmer kis, azo confirmer que non aigle et singla qui azana posa ya makila. Ouais. Ou comment réaction na vos années. Premièrement, papa Lvi na bandeko ba Holanda biso, il faut supporter vérité et la parole de Dieu. Parce que batu mingi tant tozolo babazomona comme si bino bozola kisa nini te ezotali sake muto azaki na nzambe te po un tout d'abord na moment to ça l'émission bo ezana ba famille bazolela bana na bango bana balekani bakufi bake na sacrifice oyo na titre na eloko moko bo ezozongisa même le coup me pas nzambe te. Mais lorsque vous attendez un prophète oyo bengami que je suis prophète n'a limité que Aza prophète de Dieu parce qu'un prophète de Dieu ne peut pas dire de telles choses. Jamais. Mosala nzamba ko babilo ka bongo. Contrairement au lo balanzambe lobiso totangi na Jérémie 23 verset 15 natangi rapidement. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'abstinence et je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Ba Denis Les baza déjà bateau nzamba komelisa bango des eaux empoisonnées. Na continuer. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tous les pays. De tels prophètes ont encouragé makila batou. Ezo tanga aza parmi batoyo bazo kotisa mabe na kati na mboka selon la parole de Dieu. Verset 16, la Bible dit: ainsi parle l'Éternel des armées, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses néantes.
tout ce qu'ils disent là, ce sont des choses néantes. Ils ont fait partir la gloire de Satan. Parce que Makila Bato Tangi, Bana Bato Bake Ofele, pour na bango, et ça, normal. Bible le Bible n'a continué. Ils disent les visions de leur cœur. Je ne crois pas que Denis dise des visions venant de Dieu. Et ça va penser à mon thème. Et non ceux qui viennent de la bouche de l'Éternel. Vous comprenez? Bible est au Sabiso concernant les prophètes. Un homme de Dieu, quand on moni azoloba, que tout déjà la dimension aigle, son ça la conseil, il faut battre makile faut tanga. Oui, pouvoir union sont maléfiques et c'est nga makile tanga. Mosala nzambe tango zo ba bongo, c'est que bango tout bazar se retrouver dans même loge, dans même clan, dans même boîte, dans même religion. Donc mosala nzambe va soutenir un artiste à Mokili, ou azokota bikota kota pour na succès naé, azo soutenir, c'est que cet homme de Dieu là, bazana ba liaison na mutoana. Comment c'est possible batu bazo lelo mosala nzambe lobi makambo tambola bongo soki mutaza na dimension likolo. Cela veut dire que yé pas na kati biloko wana. Ayebi, ayaki na stade ko la prière, on a kanyimbula. Mais tant yo kanyimbula Batu ba contre da ibiso mboule betité bomoni boza ba prophète à lokuta. Mais pourquoi batu ba kufi? Pourquoi batu ba kufi? Po bolobi ke mboule betité to boyité. Mboula ba bwaki yango. Mais batu ba kufi pourquoi? Ozomona ke mutu tanga azolo ba biloko bongo c'est que ezaki loko ezaki préparé na bango tu bazana kati ba yebi que bakozwa pe ba pourcentage na bango na eloko esalemi wana eza pasi parce que nzamba lobi na genre ya ba prophète lokola ye akomelisa bango mai ya poison bazo tambola wana déjà ba tambola na mai ya poison na bato bokoyoka parole ezobima munoko mosala nzamba bongo bozozwa mai ya empoisonné et ko créer ba dégâts spirituellement na ba vie na bino muto kwa denile sa tcho maboko ozui malédiction ozui botuto ozui couf ozui malheur na vie parce que ko transmettre yo les eaux empoisonnées ndenge bible lobi bazo faire partir na bato yo bazo mema bana na nzambe légalement peuple nzambe zo kufa peuple nzambe ezana ba problème bango bazo susu ko précipiter bango ba kende vraiment na libulu ya bondoki. Comment retrouver concert en papa na ba dispersion ya bandeko ba kofikona? Bon, naloba qui bien concert aux qui déjà travaillé, Kinshasa qui travaille. Kinshasa qui travaille et comment qui déjà possédé la force wana ya concert. Et puis stade wana des martyrs, tant on a côté na mabonde linzamba lotali sanga mutu nyonso tsaki makone na kati ya stade ba print netika likuna. Ah bon? Ba print do mama kolo mutu nyonso côté na stade makola bato wana tout etika likuna pe spirituellement bazu ba caché ya 666. Parce que faut boye ba ke mwana mobalo aza anja munene o azo mema koteka ba âme et pas ya Satan. Souvenez-vous, concert à Betaka na Paris. Après quelques temps, Covid est pantanaka na Paris. Souvenez-vous, concert à Betaka na Kikwit. Ni ne salemaka stade de Bukana Batba Koufara. Il y a des martyrs. Il y a eu plusieurs morts. Bana Mike le voit même dans la police. Bakoufi. Tout ça parce que puissance ya musique qui n'est autant bola na sacrifice à Makas. Et puis azana force ya logement à Makas. OK. Ceux qui osent esprit pété, osent tout autour na ba manifestation ba organisation ba concert na okoyi ko leka mbeka loko age. Mais yo mosala nzambe ozo ko encourager les mal et si ka ba dozo lela yo zo lo ba keno aigle na ba dimension bongo foka makile tanga. Oui, et loko lobi za vrai parce que ba yebani na ba aigle ba zakabwati moko. Ce qui fait mal. Yango na papa Alvin. Yango tozo rêver ba na nzambe. Anezo ke na suka. Anezo ke na suka bo mema na ba sentiment te ozana ba problème na vie na moko spirituel. Ba bot ba famille bo bimeli ba problème spirituel eza ya makasi. Kindo keza ya makasi telemi na ba vie na bino. Mais tant bozo mema na ba distraction. Bozo mona te ke o kendo lekana ka boya ofele. Po muto nyonso kufi na concert wana. Premièrement, milimo na bango tout.
ezo ke na servitude na deuxième monde beton na bango so baza ba jeune ba année na bango beton na bango nyonso bango basa na se da moi et kende kuna na monde de ténèbres muto na bando selango. OK. Et en plus batouana o bakufi na kata sacrifice à stade ba hormona bokonza likolo te. Ah bon? Parce que tant na bango ya liwo nzamba lo bangi na mokili so ekoki bakolongwa kuna na monde kabbalistique na monde cosmique pour bakende maintenant ce jour de mort mais na lieu de tourment pour baser le jugement dernier. Il y a plusieurs façons qui ndoki lié au monde bokonza likolo te. Pourquoi? Nzamba pesi biso domination likolo ba esprit, likolo ba démon, likolo ba occultiste ba magicien. Toza na force na domination likolo na bango pour Bible lobi nini. Na Luc 10-17. Yesu alobi, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Maintenant, tout le monde a mokili lelo awa. Ba makambo tout le monde ba musicien, ba musique a mokili, mais ba touana ba musicien, bazo que nous a force, il y a domination et pas Satan. Or Satan bazo benga les serpents anciens. Vous comprenez? Parce que mutu déjà tant bazo tambo na force wana, il y a serpent. Ba sorcier, ba la force à serpent, ba occultiste, ba la force à serpent, ba magicien, ils ont toujours force à serpent parce que le serpent c'est le diable lui-même. Mais biso ba na nzambe to na pouvoir likolo nango. Il y a qu'on résister au telemi bo ndoka bangio, au telemi bo magicien bangio. Ngala oti ko za attaquer dans mois de septembre au bimba mission to salaki. J'ai vu comment banganga ba benga ba to misala mabe, mais ngala ndé ko répondre seulement si je ne vis ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tozan a pouvoir moko supérieur, il y a qu'on renverser, il y a qu'on mettre en difficulté bato misala ya mabe. Mais na kamwa kabana na nzambe ba signoraka na likambo. Pasteur Michel, merci pour le message. Évangéliste. L'évangéliste, aux conseillers, biso que tout qui na so ba to ka musique à mokité, tout qui na so ba concert ba musicien ya mokité. Et quoi apporter le nini na vie chrétienne. Et tant que moi na nzambe. Tant ozo ka musique ya mokili. Et memelo un tout d'abord séduction. Et memelo impudicité. Et memelo vie à débauche. Pour musique quoi les obeta mana puissance na ba mélodie wana ezo bimana na force ya séduction. Et frappe directement la motema. Pas au commis séduit directement au lembi. Et repèse son inspiration. Il y a ba makambo et kopesa nzambe lokumute et ko memona masanga et ko memona kindumba pe vino sanini au kati vino na mukuse. Musique à mokili memo biso oyo tozaka ba païen te papa Lvin. Ngai na kota concert ya wera quand j'étais païen na 1999. Na kota ka concert ya wera na ka païen na 1999. D'ailleurs na zongi suma mukesima le 15 novembre 1997. Na kota ka concert ya King Kester Emenea. Atondisa ka stade wana à cette na ba année wana na zaka païen. Plein oyo to moni ya oyo tosala pana musicien wana eza muke Emenea atondisa ka stade wana libanda 100 page Facebook et ça la publicité 100 Facebook 100 YouTube 100 mais etondaka na époque wana biso nga na zaka païen tokendaka stade wana bandeko na biso mais batu bakufaka toujours yawe rason na zaka païen batu bakufaka toujours batu romi tout na kota la ba ane wana na yeba no nzambe te parce que nga ko se convertir na 2002. OK. Donc biloko wana ils a vraiment bien te ko conseil na ba na nzambe boyoka ba musique wana ou surtout ya temps on ya ba musique kutu ya kala ba musicien ba papa na biso to mokilezaka bien na tango zaïr et ben ko porter moi conseil au moni muto ki moi musique ki moi conseil bien sûr mais batu wana nyonso bande ko travailler na kisi so yom totongo zo misimbama la musique wana mais vie ne cause a détruit et cause a détruit spirituellement ya on a vu batu tout ba kota ki stade nzamba talisinga bazui ba marque 666 na makona bango parce que makona bango te kota ki wana ba tiki ba print etika likula il y aura des morts avant après concert ou kufe kolanda batu ba kufa ba mort subite plusieurs binomo bo monde na tolobaka ngo bien nzamba talisi bokende te ba sacrifice au salema lelo oyo bopesi ba tout raison donc c'est un peu ça il ngo le talisa ba la nzambe tant oyo bokeba force na sacrifice non seulement ya concert mais etelemi pe na mabota ya bana na nzambe
ebele. Vraiment. Donc, au niveau de la bande de corps, il y a des sacrifices, il y a des morts naturels. Ils ont mort naturel, ils ont mort que c'est même dans la boca battu. Ils ont bien préparé, bien travaillé. Autobenga la mort précoce. Ok. La mort précoce, balobi, c'est un esprit. L'esprit de mort précoce, c'est un esprit qui coupe et court la vie d'un être humain sur la terre. Et quand il la battu avant la moitié. Mais qui peut manipuler cet esprit? Ce sont les occultistes, les marabouts, les sorciers. Ba pointaka. Net na masse bongo, bako travailler secteur wana ici ka cérémonie salle ou bien concert ou bien eloko mo songolo pakana. Ba tie esprit wana et ko capturer ba o bazana bonzambeti. Yango zo mona bana mike ba kufi. Bana wana ba ke ba kufi précocement parce que ba yaki bango moko mitika. Eza lokola Abel akendeki kokufa na kufa na territoire nini nakatsa bilanga ya Caïn pour vous montrer que bana na Nzambe okoza na Nzambe mais on se retrouver na territoire nini soki yo moko komitika na territoire ya Satan za na 50% ya kozwa yo donc c'est yango lo hôtel sabana Nzambe boke ba force ya sacrifice esprit de mort précoce et telemi makasi ba pointaka batu oyo baza étoile bato bakosalaka makamuna mokilo bangwana bato misala mabende ba pointaka. Papa monsieur bandero bazolanda biso pona ba o ke olobi ke après concert o bandiwa mususu rozala pona ba o bakotaki na concert pour le moment bako salamine. Premièrement il faut tant tozoloba nga déjà na yambi quelques personnes baye na bondeli pona bango pona kolongola marque wana o ebetami na ba vie na bango. Parce que tout le monde qui est dans le stade, stade qui déjà travaillé spirituellement. Tant que vous avez ma colonie qui est côté Niati, ma belle Lupango, un stade, on a déjà enregistré dans le monde éternel. Il y a un monde là, Nzambe, de façon que force on a sacrifice aux Olandabino et Tikabango. Et c'est une prière. Même à tout fouta qui a vu Oyaki Kinshasa. Benga to monde la ponayo. On fait que ma bé est comme la haute. Pourtant, oyo tant Nzamba zoloba, mutu oyo azaka attentif na maloba na Nzambi. Ou bien la révélation bima et pas na Nzambe, ma bé comme la mutu anati. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup l'évangéliste. Au bête près du soyo que en dehors il y a pas sacrifice soyo, pas sacrifice monsieur dans la mboka to na ba famille comment ça? Bon, na ba famille Nzambe pas otalisanga mingi ndenge tozoke na fin de l'année, et ça na force esprit quand tu lobby force esprit des morts. Ndeko na ngai mbongo za nango na compte na banque ba demo ba kobanga ngoti mituka ba bien za na yango ba esprit ko banga ngoti mais ezaka na eloko kombo moko o ba esprit banga c'est le nom de Jésus-Christ. Bien aimé tozo kende vers la fin de l'année nzamba talisa biso force ya sacrifice pe ya liwa et côté lema na ba forme ebele na kati mabota ba na nzamba. Tant que tu as l'ombre de la mort, l'ombre de la mort c'est quoi? Même David a la ombre de la mort. Surtout dans Psaume 23. Alors même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Ombre de la mort est anime. Batinda kayango na vie à mutu. Si tu as ombre de la mort, et là on y est au sale. Et qu'on frappe vie na quatre compartiments. Sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan physique. Au moment où on a musala ekufi. Au moment où on a mbongo ekufi. On a ba faire ba commerce makamuno bien. Momo ne bani ko kufa kufa. Yango mona papa Livin autour mutoza na mutuka mais mutuka kenda mutuka langue kufa. Mutazo prononcer mot ya ko kufa sans le savoir que ezala qui déjà ombre de la mort batindela ye mais avant eya non na vie na ye e bani na ko frapper ba bien matériel na ye et puis e ko kota na ba relation e koti na misala e koti na ba faire nde mutu atikali maboko pamba. Tant que tu as tiré maboko pamba ilo oni bandoki bosala bako frapper maintenant la santé tant que côté hôpital bako multiplier ba maladie moko na vie na yo nzoto moko meyo binisa ba mito ba maladie ebele tant que soigner cycle tension ebimi bo soigner tension hémorroïde ebimi bo soigner hémorroïde au comme na ba vertige sili makolopasse sili rhumatisme mais noyau eloko esala bongo za sorcellerie siko tangu yoko oko sosolate mbongo nyoso aki nango osali ba soins médicaux papa mbongo tout esili nini yaka souci
tant mosusu koya moto akoma raisonner vie ozalaki nango likolo ba faire ba commerce makambo bien tout na ndenge otika maboko pamba ndo moni moto akufi directement otali âge moto akufeli akokisi pas même 70 ans pas même 80 ans mort précoce pour Bible lobi moto fa sala 90 et moto fa sala 70 ans première catégorie à Batou, deuxième catégorie à Batou, Batou faut ça là, 80 ans. C'est l'Psaume 90, verset 10. Et puis troisième catégorie à Batou, le Seigneur va vivre à la parole de Dieu, et ça 120 ans. Selon Genèse chapitre 6, verset 3. Wana Nzamba lobi, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Si Mouto, si c'est pas même 70 ans, au Koufi Baliéo, Nego Bisanga, au Rolobaka volonté Nzambi. Non! C'est un mort précoce. Papa le vini ngai papa abotinga akufa na 50 ans maman aboti biso akufa na 34 ans. Wow. Tango na bando sambela nzambi. Nzambe otalisa nga liwa maman na biso na 1990 akufi na 34 ans tiki biso bana biso 8. So na bando sambela nzambe komi ko révéler nga ba origine ya liwa ya maman na biso. Ne comprendre liwa zaki na maboko ya famille na moni na batu nyonso na mutukuto alia mupenda maman na biso na monai. Ah bon? Malheureusement peut-être on a écouté tellement la prière na tchele bo fand akufa. C'est ça. So webi sanga mutu akufi na 34 ans biso lelo ba ne bakoli ba misu bioto bakoli ba sala nzambe ba misu ba bakoli ba journaliste ba misu ba bali sikoyo bana ba pambwa mina sima maman na bango akufi avant. Pona nini? Jalousie. Lelo si on a rekoma nzamba ko pambolanga millionnaire. Non somme maman non somme maman lupango. Est-ce maman zali? Non on bénéficie peut-être moi son obala. Mais en réalité babomaki maman na biso pourquoi? Babona ka boti bano bakotombo malobi bakozaba tuminene. To benga mort précoce 34 ans. Pas côté à famille papa na biso bambuza. Bando ki makasi. Bomi telo basala défait papa na opesa na témoignage nanga. Basakani na défunt papa na biso babwaki kaka kindoki bu papa azalaka na mbongo azalaka na bafonction esili mosala esili mbongo ebandi kosila ntango mbongo esili papa atie susi maladi ebandi bongo bamaladi wa ndenge eyalaki lobi abimisi maladi oyo bosone oyo mosusu ebimi bosone oyo mosusu ebimi mbongo mpe kosone eye kosila ti baye koachene moto akufi na 50 ans lelo ntongo ngai naye koyeba nzambe par rapport à service musu to ça la batu to comprendre que ezaki ba mort précoce yango to ça la batu service bien aimé dans le Seigneur de cause la ngai ane o ke nasuka ba famille o bobimeli kindoke ezali ba bile zo salema ba landela ki depuis début année o ba zuyote ke ba na fin de l'année to kende o ko na piège na bango moi accident muke bo kufi yango na ça la service o ya ko chasser ombre de la mort na ba via bana nzambe. Papa, monsieur, aujourd'hui, on va sacrifier Kindoki Ezali dans le cadre de la famille. Est-ce que vous pouvez vous dire que vous n'avez pas bandoki? Mais ce que vous avez la négligence, c'est que vous avez la négligence. Si vous avez la négligence, c'est que vous avez bien Caïn, Abel, Azaki, berger. Caïn, Azaki, cultivateur. Mais Caïn, Azaki, moi, Nzambe. Mais, à quel moment se retrouve dans le bilan Caïn, Abel, à Koufa, dans le terrain. Il y a des endroits, moi, dans Nzamba, qui sont ma koloti. Surtout dans Apocalypse, chapitre 2, rapidement. Apocalypse, chapitre 2, verset 13. Bible lobby, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Vous comprenez? Tu retiens mon nom. Et tu n'as pas régné ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Bible lobby, mon témoin fidèle, Antipas, a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Témoin est nan, et Jésus-Christ. Mais à Koufa Kiwapi, n'endroit nini, et si que Satan sala demeure naï. Si qu'on a ma famille mingi oyo, Tombimeli, et ça, endroit où Satan sala ba demeure depuis ba origine na biso. Kindoke vanda, mago bimi na kata famille bongo la mosala nzambe, sambela bien quoi isa ba origine wana, buka ba réclamation ba source wana pour que ozala vainqueur. Soko sambel na ba ventir. Totanyango bien. Témoin fidèle ya nzambe,
mais akufaki na ndroit nini akufaki esika Satan atiaka demière na ye. Mais papa, nous sommes aux qui est négligence. Tout le monde a payé la fois parce qu'on a posé une question. Moi, c'est un Nzambe. À ça, mais dans l'église. Une grande église à Mona. À qui au bas, la moisi. Et jour, il y a l'Iwane. Après quelques jours, après moi, ça tout bien que y a allé mouban papa pasteur. Comment vous trouvez ça? Un homme de Dieu qui est au bas, au monara, au prière, au théâtre, aux gens à l'église. Nous avons la chose que chanson, moi, moi, sur aux qui ont bas, qui a zandoki. Oui. En monité. Après pasteur ayo okufa, maman pasteur atubeli, karana kindoki yende allié papa pasteur. Comment vous trouvez ça? Eza négligence et puis eza tokolo bango c'est un homme charnel. Comment ça? La Bible dit selon 1 Corinthiens chapitre 3, totanga rapidement, pourquoi tout ça la Bible na biso awa, na répondre na Bible. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 3. La Bible dit en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et marchez-vous pas selon l'homme. Et marchez-vous pas selon l'homme. Docteur Balobi, un homme charnel, c'est quelqu'un qui est dirigé tantôt par l'Esprit de Dieu, tantôt par sa propre volonté. Peut-être moi, Souana Azwa qui est tantôt par sa propre volonté. Comment ça? Par sa propre volonté, c'est le conseil de la volonté de Nzambe. Total, c'est pas moi, c'est pas ça. Munene, aza tolo, aza munene, obinga pe lokwa na linga moi ça munene, na moni oyanga yeyo. Tango zui, mais autour na quitté que oyeba état d'âme na ye. Est-ce que na eloko nini sali? Eza pe ndenge mo pe base bele bazo ka mibali po alula ka mibali fa za munene mbinga ba robiste neti yobo mais atunité. Nzambe est-ce que mobali o c'est ma sini na zana yango. Est-ce que za mona Nzambe ba zandoki? Mais ba misu ba mona te ba na grâce wana. Mais ya moni eloko siko esali bongo parce que comme il charnel. Pourtant ozo mona un moment donné tant nzoto domine toujours esprit. Tant Nzambe asali grâce au monde. Omoni ko zandoki. Ato memami eloko esaki bongo ko memama. Ko memama na nde tozo benga homme charnel. Ou abandonner esprit au memami po na nzoto donc nzoto est dominé esprit na ye. Mais en quoi ko changer était papa na question na zo mituna. En quoi ko changer était? Akokaki ko changer ye soki azalaki vraiment assis en esprit. Soki azalaki un homme spirituel. Neti ngane na zabona koki jamais kobala mwasi ya ndoki po ngolanga miso komona na koki obala ngo na kosala ngo jamais. Jusque là je suis là parce que l'église nde bandoki batonze belé plus que balanzambe. Ozomona ba chante na tala c'est comment c'est kitoko boye mapumbo na buto komona lembi nzoto. Ozomona mais ozomona otinda ba moto azosala bo mais apumbwaka na buto. Elo esali pasteur wana eza négligence et puis akomaki charnel malgré ozomona mais a négliger loko molimo etalisie a memami na nzoto yango moni Bible lobi nzoto na molimo ebala na kati. Les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit et s'accordent à côté. Mais l'homme de Dieu, et ça on dirait qui s'engungi et comment on bangungi. Aux hommes on entend tu dis qui s'engungi boma bangungi. Mais oh il y a biso on dirait qui s'engungi comment on bangungi. Comment vous trouvez yo moi nanza moko comment on banga ko bangandoki. C'est un peu louche. C'est pour la prudence. Ndoki ali moi na nzambi. Te wana za baka moko rare. Baka rare. Ngape na ebi moko la Kinshasa ni sala mabongo mais eza baka vraiment rare. Ndoki ali. Sauf ndoki ali oui ba encore selon négligence à vie de prière, ba l'ambition na prière, ba l'ambition na vie de ya ko gêner et puis ba zui ba fungoli porte. OK. Parce que biso ba serviteur de Dieu to se nourrir na prière. Tant au bon de là ba esprit na biso zo chauffer zo comme moto. Moyen ndoki apusana ezate za net réchaud. Soko fungoli plaque et pelaka. Soko kangi plaque na tongo okuta ba insectes likolo. Cela veut dire tant muta pelisi vie de prière moyen bato misala ba pousa pembe na mutoana ezate. Eza ba kamoko rare mais ezo salema. Et il y a beaucoup de pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu les bazo divorcer. Pour ba balaka na sentiment. Atali mwasi munene, atali mwasi pemba, atali mwasi munene mwindo, habitinga o eza ba gunanga. Tango ba évoluer na Nzambe par rapport Nzambe ya kotalisa oyo sala keza ya ngoti. Ba eza cause ba divorce bene. Toza ko encourager divorce te yango na lobaka avant ko ba le faut ça la choix moko ya bien. Avant tout. Papa, tozo ko papa, aussi mi point mo ya bien.
au début que cause ya ba divorce mingi eza que basi baza bandoki. Oui. Pasteur ba ko découvrir na katanda. Oui. Mais Bible zo permettre divorce na kaya infidélité. Eza na kaya kindogité. Pardon ngolo bani. Ceux qui ozana moi ça za ndoki sengelo boya e boya en divorce là ils a permis ou comment? Non, premièrement faut côté y a une parole de Dieu. Ata zoyo ka ata nzamba tali so ka za ndoki solo linaye. Maman na linga ki o menzamba hotel ça ka tinoza maladie spirituelle. Est-ce que okoyi kotika to sungo na prière okoma pena mwana nzambe eza bandoki musu pena vuya na ye penza boabi papa e nazaka ndoki na tiki meza ba mususu po na yebisi yo papa Alvin monde ki ndoki eza na mbiasi moko saka na ti ya omona ndoki po tika kopungwa eza ka problème po aotala ba mbiasi ba honneur ezaka na butu na tika ngo donc yo kuto yebise bongo zo fingwa bita nyamo vraiment ngana tika ki makamla nga butu nakoma normal donc yango monaka kozala na couple ya sorcier kozala mwasi ndoki be mobali ndoki babalani ezaka vraiment moi problème makasi soki nzambe atelemisi moko omona suka bakabonaka selon la parole de Dieu bilobi faut kokabona mwasi ya cas ya divorce soki peut yo mobali le permettre mais natan o tozo kendele o eza plus dangereux parce que si on va dans le monde, roi ndoki, moi ça ndoki, on va dans le mobile ndoki. Il faut vraiment aux la vraie chrétien né de nouveau. Pour dans la vie de prière, ma casse, pour tambour la au bang nzambe, pour réussir, moi c'est ndoki à se convertir ou bien mobile ndoki à se convertir. Et ça va servir sur ça. Et on a 5 ans là-bas nzambe, il faut toujours qu'on ait la vie de prière. Il y a un moment na chaîne na sur YouTube, na 5 ans s'abonner rapidement na compte nanga évangéliste Écoute TV. Pour moi, je vais prier. Tu as une forte prière chaque 22h, chaque 5h et puis chaque 11h du lundi au samedi. L'homme de Dieu, ce que vous remarquez que la vie de prière sur Katina Hotel, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare dans le monde des ténèbres contre eux. Oui, parce que d'abord, vie de prière et mon ensemble. Pour habiter dans la prière, spirituellement, aux chauffés. Spirituellement, tu deviens. Comme vraiment comme opéla comme allumé na moto moi pour ça permet non exactement ça la nuit bah et que le contraire ya molimo c'est la chair bah ko sisité katina yo ba désir ya nzoto pour eboma moto molimo ya comme muto ande ko sambela ba posa nzoto bandi ko ya ba masturbation mutasambelaka kota ba film porno mutasambelaka aomela ba masanga mutasambelaka ovanda na baktu mo ba pesa nzambe lokumute au fur et à mesure parmi pe batola bandoki pe baza bometo ba flèche moto prière zo kufati au moni pe boy vino yo de prière et kufi de ba ko soyo. Et ce qui ozo yo suppose à prier. Sozo ka poso prier ba yiba pe mutu fi de prière. Ba yiba ka il faut ko bonde là ou bien ko benga mosala nzambe oyo azana grâce a bondel po na yo arracher pour vie de prière bandoki ba yiba ngo ba yibi o penza ngo bakena ngo pour masala o mabe pour masala mabe o komi 22 abwa olali mo sambele ati ba yiba ka biso ba yiba ka ngo siko se il faut ko sala bo ko senga mosala nzambe a bondel po na yo ko arracher yo ko arracher vie de prière na yo ko zumsa et arriva une fois une maman benganga papa na ko so sambela te na sambeli pone na téléphone kolo atali singa sika ba ma vie de prière na bonde na bila récupérer vie de prière na zongi ici kaka ndozo ka mungo na téléphone moto la nzambe kitakati na ti lelo vie de prière maman na la muka ti lelo a rejoindre nga ba forte prière d'attaque on a ça na compte YouTube nanga évangéliste Écoute TV. Évangéliste tokomo ke na suka amen olobi ke ozali na camarade collègue no moko balia na Kingasani et ça m'a ndé mais on a ko beta abala mo sanduki mo so wana zaki mbuluba mobali azali pena bolingo mwasi tant biso toye wana toyebisi ah mon frère vraiment de total moi ça zo sambela zo prophétiser mais ça zanduki to bani ko exhorter faut vraiment ah déjà pour boti bana mibali moto banaza qui na faisait la prière pour sa prière ici quand de tout le bas et comme il prend la jour à prière faut que kende ko zoaka ou bien ko benga ka ko la musa so moni ka moto bande ko église ye moko comme ya ko la musa quelque chose ne marche pas soit déjà commis déjà la carte plein ya bandoki ndeto bandi ko landela ye ayaka lisute comme ya ko ya kilo biso pe ba charge leke belé ya bato
si un moment donné tokomoyoka komobela toke kuna tosali baforte prière nzambe otalisa mwasi moto aosala biloko bongo mpo na nini olalaka na mwasi wana ye moto alambelaka yo soki alambeli yo azwi kindoki atie na biloko atie tie basemasi na kindoki ntango ozolia vie de prière ezokita eloko mosusu mpe na yengai naloba parce que bandoki batravaillaka nyonso ya bana na nzambe bakotravaille lamba na yo olati boye mposa kosambelekei olati bokomi na vie ya mabe nyonso wana mpo étouffe toujours vie de prière katino ekufa ti ndeko na biso na pasteur ti na butu akomi komona mwasi na ye aza kobimelela bandoto na machete na bambeli me akoloba boye ti na mokili me ntango alingi akata motema nde oyebisa biso ye naza a mwasi oyo nde abominga tala boye boye asali confession le temps to préparé to longole kuna boye aye kokata motema mpona nini un homme de Dieu abali mosango yo kasi bapasteur ebele bazopengwa poali choix ya basi ya mabe choix ya basi ya mabe nasambelaka nzambe eloko ya bongo ekotikalaka jamais koya na nzela na nga nakobalaka mwasi ya malamu oyo ayebi nzambe mpo soki osali choix ya mabe okotombe lokola bapapa na biso papa na biso na mama na biso babalani mama na biso mwana nzambe mpona clôturer mama na biso ayaki mwana nzambe ntongo abalani na papa na biso papa pambwami kindoki ya libota ya bamama na biso babomi mama oyo tobengi mort précoce papa na biso ya kozwa mwasi ya mibale wana moto abisa ya mabe so mibale wana lokola famille ya papa ezalaki na kindoki babeti rele na famille ya papa akufi avant ndeko wana atikala ti lelo mama wana papa kufa ya liwa normal te donc yango na otalisa bana nzambe tozosala service ya kochasse ombre de la mort soki yo moko ozokonstate ke bafere no nyonso eza ya kokufa benga na bondela mpo na yo libala yo okenda kokufa benga na bondela mpo na yo barelation ekenda kokufa benga na bondela mpo na yo. Nous avons un seul Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui qui donne la vie. Nayebi que déclaration to sala bon mo ekozonga na makambo nyonso. Bien aimé zaki message oyo ko la tchakinga na motema pona kotalisa la bien. Votre numéro? Numéro nangezali plus 243 9 98 99 36 59. Plus 243 9 98 99 36 59. Compte nanga ya YouTube pour bolanda ba forte prière d'attaque. Ezali évangéliste Ekuchu TV. Vous tapez évangéliste Ekuchu TV. Kotaka ba prière d'attaque. Vous s'abonner massivement. Ngala zana pona ko mema bio ba prière chaque 22h, chaque 5h, chaque 11h. Eza chaîne ba prière nzamba ko pambola bino. Merci beaucoup évangéliste. Bonzambe na bonzambe Lola ezofuta simana to ya koloba ke nzamba boto toye. Que ce soit Elona en Kamani concentré à la prochaine bâche. Oui, parce que batakara d'abord vie de prière et mon ensemble. Pour habitant aux ans la prière, spirituellement aux chauffé. Spirituellement tu deviens comme vraiment comme opéla, comme allumé na moto. Moi pas pour ça permet non exactement ça la nuit. Bah que le contraire ya molimo c'est la chair. Ba ko sisité katina yo ba désir ya nzoto pour eboma moto molimo. Yango mutu ande ko sambela ba posa ya nzoto bandiko ya ba masturbation, mutu sambelaka kota ba film porno, mutu sambelaka aomela ba masanga, mutu sambelaka ovanda na ba tumo ba pesa nzambe lokumute au fur et à mesure parmi pe batola bandoki pe baza bobeto ba flèche moto prière zokufa ti au moni pe boy. Vino yo de prière et kufi de ba ko soyo. Et ce qui ozo yo asu posa o prier te. Sozo ka posa o prier te, ba yiba pe mutu fi de prière. Ba yiba ka il faut ko bondela ou bien ko benga mosala nzambe oyo azana grâce a bondel pona yo arracher pour vie de prière bandoki ba yiba ngo. Ba yibi o penza ngo ba kenango. Pour masala o mabe. Pour masala o mabe o komi 22 abwa olali. Mo sambele yati. Ba yiba ka biso ba yiba ka ngo. Il faut que ça la boue, que ça la mosala nzambe, abondel pona yo ko arracher yo, ko arracher vie de prière na yo ko zums. Et arriva une fois une maman benganga, papa na ko so sambela te na sambeli pone na téléphone, ko lo atali singa sika ba vie de prière na. Na bonde na bina récupérer vie de prière na zongi ici. Kaka ndozo ka mungo na téléphone, moto la nzambe kita katina. Ti le vie de prière maman na la muka.
lelo a rejoindre nga na forte prière d'attaque on a ça na compte YouTube nanga évangéliste Ekuchu TV. Évangéliste tokomo kena suka. Amen. Olobi ke ozali na camarade collègue no moko balia na Kingasani. Na Kingasani. Et ça m'a ndé mais on a kobeta. Abala mwasa ndoki mwasa wana za Kimbuluba. Mobali azali pena bolingo mwasi. Tant biso toye wana toyebisi ah mon frère vous demandez total la mwasi azo sambela zo prophétiser mais ça za ndoki. Tobani ko exhorter faut vraiment déjà pour boti bana mibali. Moto bana zaki na viser la prière pour sa prière ici quand de to luba et comme il prend la jour après il faut que kende ko zwa kae ou bien ko benga ka ko la musa so moni ka moto bana ko église ye moko comme ya ko la musa quelque chose ne marche pas soit déjà commis déjà la carte plein ya bandoki ndeto bandi ko landela ye ayaka lisumte comme ya ko ya kilo biso pe ba charge leke belé ya bato si un moment donné to komo ka komo bela toke kuna tosali ba forte prière nzamba otalisa mwasi muto osali biloko bongo pona ni olalaka na mwasi wana ye muto alambelaka yo so alambeli yo azwi kindoki atie na biloko atie ba semence na kindoki tango ozolia vie de prière ezokita elo musupe na ngana loba parce que bandoki ba travailler ka nyonso ba na nzambe ba ko travailler lamba na yo olati bo posa osambeleke olati bo comme la vie mabe nyonso na pour être tout fait toujours vie de prière continue kufa. Si ndeko na biso la pasteur ti na buta komi komona mwasi na ye azobimele la bandoto la machette na bambeli mais ako lo baboyeti na muki mais tanga linga kata motema nde oyebisa biso naza a mwasi onda bominga tala boybu asali confession le temps to préparer to longolé kuna boye ay ko kata motema pour un homme de Dieu abali mosam yo kasi ba pasteur belé bazo pengwa poali choix ya basi mabe nasambelaka nzambe eloko ya bongo ekotikalaka jamais koya na nzela na nga nakobalaka mwasi ya malamu oyo ayebi nzambe mpo soki osali choix ya mabe okotombe lokola bapapa na biso papa na biso na mama na biso babalani mama na biso mwana nzambe mpona clôturer mama na biso ayaki mwana nzambe ntongo abalani na papa na biso papa pambwami kindoki ya libota ya bamama na biso babomi mama oyo tobengi mort précoce papa na biso akozwa mwasi ya mibale wana moto abisa ya mabe so ya mibale wana lokola famille ya papa ezalaki na kindoki babeti rele na famille ya papa kufi avant ndeko wana atikala ti lelo mama wana papa kufa ya liwa normal te donc yango na otalisa bana nzambe tozosala service ya kochasser ombre de la mort. Soki yo moko zo constater que ba faire no nyonso za ya kokufa benga na bondela pona yo libale yo ke na kokufa benga na bondela pona yo ba relation ke na kokufa benga na bondela pona yo. Nous avons un seul Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il est celui qui donne la vie. Nayebi que déclaration to sala bomo ekozonga na makambo no nyonso. Bien aimé zaki message oyo ko la tchakinga na motema pona kotalisa la bien. Votre numéro nangezali plus 243 9 98 99 36 59 plus 243 9 98 99 36 59 compte nanga ya YouTube pour bolanda ba forte prière d'attaque ezali évangéliste Ekuchu TV au taper évangéliste Ekuchu TV kotaka ba prière d'attaque bo s'abonner massivement ngala zana pona ko mema bilo ba prière chaque 22h chaque 5h chaque 11h les chaîne ba prière nous avons pambola bino. Merci beaucoup évangéliste bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba kenzamba boto koye que ce soit elon na en kamani concentré à la prochaine bye.